Muito sinceramente, Vado, estou a contar contigo, estou a contar com o seu apoio. Brevemente vou estar lá em Angola para poder me candidatar como deputado federal. Nacional, lá em Angola, chama-se nacional. Portanto, espero que você me entenda muito bem, porque eu estou cansado, nós estamos cansados. Nós, filhos dos camponeses, estamos cansados. A hora é agora. Yaya balobana mokili lokuta eyaka na ascenseur vérité eyaka na escalier ti ekomi tala vérité sikabo ewuta ki na escalier malembe eyeko koma na affaire oyo elekaki bongo na Belgique précisément na Anvers esika pitolobaki Rwandais atie Congolais mbeli likolo ya mwasi ya Rwandais yaya ezalaki ndengona te vérité eyaki na escalier malembe ti vérité eye kokoma nzokande mobali oyo na kombo ya Manilson Mania azali pe maître Limabe azali na ye angolais shungu mwasi na ye pe oyo balobaki azali rwandaise te azali pe kaka angolaise mesikoyo shungu pana ba shungu oyo bayebi ata lingala ndambu te ezali histoire ya ba congolais te ezali l'histoire ya bandeko na biso angolais bomi tungisamaki pona nini communauté congolaise bane ko kipete nzoka ezali bongo histoire ya ba angolais kasi Angola Congo Kinshasa Congo Brazzaville mboka se moko qu'est-ce qui s'est passé yaya yoka version ya solo oyo makambo oyo lekaki oui c'est vrai yaya epesa ki mbilinga bazalaki na kati ya boîte oyo na portugais benga yango discothèque baba na ko binga ex to mobali ya kala ya mwasi oyo ya shungu o babengaki rwandaise shungu mwasi wana komona ye Patricia babengaka ye mingi pati pona bapirie yanda histoire na mamlenge lekaki to ko relater yango kaka na émission lelo o vérité ya solo parce que eyaki na escalier vérité ekomi yaya totika la kaka na makambo ya liwa ka cette fois-ci to longwa Belgique poto kende bongo na République démocratique du Congo na Congo respect ya ba mort ezalaka lisusu te yaya epesi pasi makambo ya ba wewa oyo ekopesa wa mutu ko swa tala na Kinshasa côté ya kitambo yaya bazali ko kende ko kunda ebembe na moto s'il vous plaît boyebi ba chauffeur monsieur ya moto ba wewa ba yeba ko kuma moto bien te ba dendi muke bo cercueil ekoyi na mabele e baluki ebembe ekufi fois na Kinshasa somo ya kosakana te ba wewa bapanzani eske mutu akufaki azalaki wewa to nani yango to kotalisa lelo pasi ya kosakana te makaba na Kinshasa respect de mort sila kaka boye kokamwa bazokende kokunda ebembe likola moto nga nzambe mboka lumumba kufela makamba boye omona nulle part ata na mboka ba voisin omona ngote awa kaka na Congo nde makamba boye salamaka na soni s'il vous plaît moto akufi respect ba weyi epa ya ba congolais ondire sila nango bakangi pena mutema bazuba na moto shikito zolani wema bokotolo wakumba moto mbangu wapi yeyo bazu bembe batie na kata cercueil bakangi mpanzi na singa bangwana bandiko kende yaya mwasi ya kobala batala ka elongité te lo ba chaque fois batala ka yango na bizaleli ndeko mobali oyo alobi d'après yaya bobala kate mwasi o awuti na famille pauvre pona bino ba célibataire nanu bobali te kobala ka mwasi o awuti na famille pauvre te pona nini yo moni mwasi kitoko malgré ali pour la famille pauvre okay kuna on intérêt parce que azali kitoko ozoye pour azali bongo kitoko si yepe aye pa ina yo azali intérêt pour amono za moi chweke aye intérêt jour oye akozwa moi quelque chose akofungola misu akokima yo po ayaki pour la bolingote ayaki pour azwa moi chweke kende pesi pasi papa oyo alelisi lokole na kata libala ba raison ils ça que divorce ça na kata squad libala mobali msazoya pona posa nzoto mwasi azoya pona nzala parce que mbala ko fana ebotine ngala na ajo na zana ngosona na mwasi tanda côté je m'en fous mais mwasi abunga to azala toujours na mobali pembeni nzamba sala mwasi il faut ba honorer ba balaye mwasi azoya peut-être azali na azana nzala azana mukanda te azasombili minute aye amikitisi abni mo sante pa na yo mobali posa na posa Tomata, Tokita, on n'est pas là pour voler la face. Mobali sans moi si on les canzela, on a dit à moins que c'est la côté mon sous. On est en comboté, on a respecté bango. Mais nous avons sali moi si na ndengi moko boye. Na éviter ceux qui nous avons moi si ba coopéraka. Nous avons sala moi si bien. Oh mobali ya koki kaka ko moi si.
na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta na ka pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine na lobaka mingi ya biso batu ya mangala na lobaka yango chaque fois batu ya mangala ezali kaka ba congolais ya Brazzaville te kaka ba congolais ya Kinshasa te kaka ba angolais te mais ata ba camerounais ba malawi te ba malien ba sénégalais nyonso tu ata mundibu oh toi ko lingala tala programme la bino yango yo ngai babengaka ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya te lobaka chaque fois to betaka masolo awa pona ko bebisa réputation ya batute pona ko nuire batute kasi pona ko sunga yo kaka esika nde kwa kweki yo okoya te yango biso to yaka awa masolo o to betaka ezalaka masolo oyo bino moko opesaka biso to lobaka yango très bien soki to beti di solo eke omoni ndenge to beti di solo wana ezali yango benga biso to tinda biso yo papa Fiston li solo ezali bongo te ezali bepo awa ezalaka ba histoire vraie ya to salaka na sonité to kozonga lisusu poto ya kopesa yo vraie version yango to zongi sika na makambu ya bangolais to kanisa ki ba congolais bande ko ba sali ba émission ba fingi ba congolais bino ba rwandais ba yoka te nzoka vérité bale ko ya malembe l'escalier ayeko koma vérité komi wapi na radio loko télévision kitoko merci na Mike
Michael Josh sponsor officiel ya chaîne oyo oyo ataka ba moyen pour na bino bolanda biso chaque fois ndonga Michael Josh auto senga kanayo au koti na site ya Michael Josh ya oponi ba article oyo zali ko ba article zali ya marque yo soko lungo sa mariage ba voilà kitoko zali ba bilamba ya taille ba roba soirée nyoso tuana olingyo so mama puta nous se voit olingyo so maputa ya bien super wax hollandais le son est comme il faut motundu super wax hollandais original. Ok, on a Michael Josh au Kozoyango qui a kitoko na prix moins cher 95 € à Pamba Yaya. Est-ce kitoko côté on a une compagnie de sécurité, on a une compagnie d'électricité, on a besoin de combinaison. Jaquette sapeur pompier kota bongo na Michael Josh okomona yango kitoko te kitoko makasi un clin d'œil na partenaire na biso de sous Genesis Hotel yaya soki le ngosa la fête na Kinshasa ozolu la salle bolo sa conférence nyoso tuto kolala kitoko kende bongo na Genesis Hotel okomona salon Congo zali wa salle ya kitoko bako s'occuper na yo très bien comme se doit na avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Loja na commune ya Kasavubu. Voilà. Yaya epesi pasi ya kosakana te ya mboto beta lisolo oyo ya ndeko na biso Manilson Mania Angolais oyo batubi mbeli to ba kola manana yaya ma vérité autre musa awa eko choquer ya kosakana te okoyeba zalaki ndengeni yaya taba j'aime telanga ba j'ai puis partager oyo ka vérité oyeba na Congo na Angolais moko na mutu lingala na mutu ya portugais c'est comme zali ya partager lien oyo oyo ka bakambu basi ya mabala boko bakam autre musa awa epesi pasi ya kosakana bande konanga itolanda mais tika to bana bongo na sommaire ndenge mo na sommaire wana to développer yango yaya tobaki soki ezali na bamboka oyo bazalaka na respect des morts te République démocratique du Congo surtout bakinois bazalaka na respect ya bamort ata mokete yaya. Le respect des morts c'est quelque chose de sacré. Auto monde akata soki mokondi ya mboka aleko leka soki ba moni corbien zeko leka ba kotika la corbien dila po ba kende na soana pour la kolaksa respect des morts Kasta Congo respect des morts ezali li soute yaya ba wewa ba yeko kende okunda ebembe to yebite oya kufaki azali wewa to azali mutu normal parce que ba to yebi ke ko louer corbien est-ce que ko louer corbien ça coûte combien pour la cotisation tangu ba wewa ezalaka te bo ba ndeko louer ba no kende okunda ebembe. On préfère encore bokende makolo ti boki okunda ke botia na motala ndenge zali wana yaya tala pena ndenge moto za kawana bozo siko cercueil botia yango na moto yaya botia cercueil na moto bokende okunda moto ambisra le kotani yaya qu'est-ce qui s'est passé soki les bouloué soki nini ba wana sima Bwewa et tutani mote tutani yaya cercueil et kwei et balu kitolo balini e bembe kufi de fois ya passe na kosakana te rappeler nga lisolo o na mona o ngala mona yango na Congo Kinshasa la quartier de Bonhomme côté ya Poma Tete baba na ko kendo kunda mutu na mboka ipare mutuana aboya kaba kunda na mboka ali ete mutuana linga kaba kunda na mboka mais transport ke kunda mboka ya te ba okende kunda na cimetière ya Mikonga so Kinkole ba koma na Poma Tete ya kunde bembe e sala so accident e bembe bima na kate baluka e bembe nguta mana presse e bembe kufi defo e pesi pasi nzoka soki muta kufi makile sala kate omoni pembe do ko e pekinga so ba ko sakana te yango to tuko na sikabu ya image oyo ekolelisa yo ko pesa yo pasi soki otali yango na nute benga bustarde le ko to pesa yo image wana omona comment est-ce que cercueil baluki e bembe bimina cercueil abetani mutu na se e mutu e bembe pa e panzani na ba veste na ba chaussette e pesi pasi ya ko sakate bazo ya ko finika e bembe soudra balo ko ta e bembe oya sa kufi bazongi sa eli susu na cercueil ba ke ko kunda respect de mort totalité e pesi pasi ya ko sakate ya boye respect de mort et ça la raté pasi landa moi symbiose oyo ya ba de ko na so quel boule marque et bon dozonga suivre mboka oyo ezali na respect ba we te bondimela ngai ezali mboka oyo etondi na libobi c'est-à-dire malédiction kokamwa bazokende kokunda ebembe likola moto nga nzambe mboka lumumba kufela makambo boye omona nulle part ata na mboka ba voisin omona ngote awa kaka na Congo nde makambo boye salamaka na soni s'il vous plaît moto akufi respect ba weyi
et pas ya ba congolais on dirait sila nango bakangi pena mutema bazwi bana moto shikito zolani wema bokotolo wa kumba moto mbang wapi yeyo bazwi bembe batie na kata cercueil bakanga mpanzi na singa bangwana bandi ko kende na nzeme na bango ya buzobe zobeta mikolo na moto okiti mukeli bulu bakoma bekisela iratakate asimba boy mapapa cercueil ekoya kate ekoi tale bembe yango ndenge tandami ana makadam s'il vous plaît. Donc Congo, donc problème très sérieux. Donc baoke kunde bembe na moto sikoyo corps ekouei na prince. Donc corps ekouei na makadam. Oye salami boni melangaka makadamo afamu tukeleka fo pena babenga ba pasteur o solo baya osala intercession ana boulevard sunete tokomona makambo ya normalité. Yaya na lobaka yango chaque fois mwasi ya kobala batalaka na bizaleli batalaka na elongité soki olandi elongi ekopesa pasi mabala ya mikolo oyo ezali kokata na po ba intérêt leki trop vrai bolingo zaka shooter ndenge ezalaka na tango ya baboti na biso ndeko mobali oyo aleli yaya a interpeller vraiment ba célibataire batu oyo balingi kobala sika yoka ngai ngam na lobi yango te papa fiston yo peki mutu alinga pauvreté te papa fiston lobi yango te ndeko mobali oyo nde alobi yango là je rends hommage na pesimbote mwana mai nanga papi gen tolo la vie comprendre voilà les kuna pa na tolo la vie papi gen mbote na yo ndeko mobali oyo alobi nini yaya bolinga kate ko bala mwasi oyo aza pauvre to mwasi oyo awuti na famille pauvre parce que ceux qui mwasi awuti na famille pauvre ate eloko moko te soki amoni yo ozo lingaye ayebi ke mwa chweke ekobima wana azo ya libala wana pona mbongo pona intérêt ayebi ke yo okupesa moyen okupesa mbongo oyo asunga famille na ye amisunga quelque chose yepe tanga ye para yo ayepe oui c'est vrai pona bolingo mais pona bolingo intérêt abon que moi si o na beauté voilà musundi pene bien est-ce que okomi est-ce que commis donc yo yé pour intérêt mobile ou intérêt et que bon non ça va à kolinga moi si mais moi si on a yé par intérêt jour oyo akofunga la misu amoni mbongo amoni bien akotika yo pour akende pa ya mutu alingaka comprendre est-ce que commis et ça ndengona landa nous interview ya ndeko na biso oyo de pas papi gen ndenga expliquer voilà landa na kata libala ba raison ils ça que divorce ça na kata quoi libala mobali ere msazoya pona posa nzoto mwasi azoya pona nzala parce que mbala kofana ebotine ngai na ajona zana ngosona zana mwasi tanda côté je m'en fous mais mwasi olinga to azala toujours na mobali pembeni nzamba sala mwasi il faut ba honorer babala ye mwasi azoya peut-être azali na azana nzala azana mokanda te aza sorondeli te aye amikitisi ya bimo sante pa na yo mobali posa na posa Tomata, Tokita, on n'est pas là pour voler la face. Mobali sans moi si on les canzela, on a à moins que c'est la côté mon sous. On est en comboté, on a respecté Bango. Mais nous avons sali moi si n'a ndenge moko boye, n'a évité ceux qui nous avons moi si bakopéraka. Nous avons sala moi si bien. Oh mobali ya koki kaka koruka moi si. Boski zenga ina bato baza côté kuna ezabino moko mais soki mobali yo côté moi si ndenge nzamba sala ki moi si. Olandi kandi nzamba sala ki moi si wana oboyi ba critère mosusu otali ba critère mosusu te que moi si wana auti na famille pauvre malgré tout auti na famille pauvre azaboyi na poyi o se renseigner na famille na bango te yo ka zuka boma mampuyo bi papi gen tu on a dansé ils sont dans la guinée iko to que les plastel boy na boyer danser avec le pio au bout sonné que nous on a dansé lobby wana tan era wesko penpenayo ayi amondi mozali amisone fungwami aya zu permis de conduire salaire aleki on a salaire on a besoin na yote et tout ça la vérité ayi na bolingoté yo talaki source te première question ya volé ya question na base yo talaki base te ndaso pour nous bandela na koluka muta pauvreté naluka moi sur la pauvreté déjà na pena ça na richté naluka moi si oyo koyela na pe bolingoté bolinga fo ezali bon totika na biso pour ça on dit pauvre yo na poto ba noko batema si mali ba nyo surtout on ezala mutuna yo yipa yé ale bano monie
kobosa na famille te yom toza kuna mwasi akosala nini oto balingaka est-ce que yo to balingaka oyeba famille parce que ça dépend na yo soko lingi soki avant boke na libala so o comprendre oyebi abeto sur la famille kimi ngai mpona ngai en tout cas bato mayele bo comprendre ngai bato baza bodé na mutu o baza cramé na mutu eza mpona bino ngai na bike soki mpona kobandela je parle de moi soki mpona kobandela ngai na kofouiller mpenza na kofouiller nakolanda te pure solandi kaka na bainternet ebele na kisasa mbula basi mbula ekosala te ezala awa mbula baza mbula baza bango moko omoni ebele ekosala choix mais tozosala choix ya bien te bato bazolela bayebi basalaki choix ya bien te oh tu faut prier non so moto aza mabe okoyeba eti ane bandeli déjà totika bajeu wana biso mosusu na vi tolekaka tosalaka tetu omoni obiye yo papa oboni komona ke yango te kata 1-0 senga abandon te natia deuxième bi latia okei bomoni makambo na yo okotsuka na mire bum nzela kolinga eza so te okondo compte osembo okatisi boke yango te yango bandeko na nga esa te ke mwasi nzambe mtapesaka mwa ya tokobetela osika boye lisolo epesi pasi eningisi internet ya kosakana te bato nyonso kaka émission ndenge wana bafingi barwandais wi malgré tokalaka bango te bafingi mibala bakongolais bino bolandaka basa barwandais spani bino boyokaka te nzoka nyonso tu wana ezalaki lokuta histoire oyo bopesaki na ndeko oyo azalaka na Bruxelles alekaki totiaki ye mpe na radio lokole awa apesi explication ya lokuta sur makambo elekelaki ndeko na biso Manilson Mania babengaka ye mingi maître Mania nayebi te Mania wana kombo na ye tonali Mania ndenge azali wana azali na ye congolais te azali bongo angolais Mania azali mutu ya makasi bien sûr azali angolais Mania ndenge azali wana Mania ye maman na ye azali congolaise oui bien sûr mais papa na ye azali bongo angolais donc bango bazali bangolais kwa donc lingala zo bunda muke ye pe lingala ebite mais yebi mingi portugais yango bokomona na audio auto na vidéo to tela yo awa azali ko bongo portugais kasi côté à moi si pe ya Mania auto rwandaise azali rwandaise te ye azali angolaise donc yesiko obnado ki azali shungo eba shungo oyo ata lingala ndamba eba kate wana oba esaka bato basaires bango wana donc yepena de père et de mère angolais lingala ata ndambo ebite mais alobaka français po avandaka bongo na pays francophone yoka siko lisonde ezalaki yaya si bino vérité yé na escalier malem tie okoma d'abord te si bino ke na Manilson Mania babengaka ye maître Mania na mwasi na ye kombo ya mwasi na ye o bazalaki na o bale ko benga rwandaise azali rwandaise te azali shungu aza angolaise boyebi ke bangolaise babenga bangolais ba shungu kombo ya fi wana o bobenga rwandaise aza rwandaise te kombo na ye Patricia ba mesala mingi ko benga ye Pati et pas piri ya version ya solo yango do pesa yo awa na radio lokole alors Patricia nenga alaki anto Pati ye afandaka na ye nzoka na France azalaka précisément na Lille na France Patricia Sylvestre voilà afandaka na ye na Lille na France Patricia azalaka na mobali na ye soki baboya na ye so azalaka chéri na ye so babana on ne sait pas mais Patricia ndenga ali wana aza na mwana moko Patricia aza na mwana moko mwana wana tellement Patricia baboya na papa mwana ye soki Patricia alingi ko voyager atikara mwana wana epa ya papa na bango oyo basi bakabwala wala côté ya Patricia ya yoka siko lisolo tozongi côté ya maître Mania Manilson Mania nzoka Manilson Mania fana bongo na Belgique ya solo na Anvers ya solo Manilson Mania maître Mania oya kufi nzoka maître Mania aza homme marié aza na mwasi na ye na ba na vana na pa mo ya na vidéo o bozo mona mwasi o azo lela wana o afuka mi soko talipe na ba photo de défilé wana na ba miniature ko mona mwasi o afuka mi wana yende mwasi ya Mania. Muito sinceramente, Vado, estou a contar contigo, estou a contar com o seu apoio. Brevemente vou estar lá em Angola para poder me candidatar como deputado federal. Epa.
nacional, lá em Angola, chama-se nacional. Portanto, espero que você me entenda muito bem, porque eu estou cansado, nós estamos cansados. Nós, filhos dos camponeses, estamos cansados. A hora é agora. Yende mwasi ya mania boko limbisa mwa to cha photo ya Patricia Ezate pona ko sauvegarder dignité ya ndeko mwasi. Nyo mwasi. Alors ndenga te expliquer vino ba vie privée na bango bo comprendre, cela veut dire que Patricia azalaki lokola bale. Ndezo ba la lingana biso ba yanke makangu likangu. Donc Maître Mania azui likangu na ye moko Maître Mania na Belgique, na Anvers azui likangu na ye na France na Lille. Kaka ndeze la kabakuta na ka moko Maître Mania so akei France akeda na Lille akuta na likangu wana et sika bakuta na peto yebité mais et ça la ke mbala na mbala Patricia père na Belgique na Anvers bakuta na type na ye. Alors mbala oyo tango passa ya ki Patricia alokende kotala Maître Mania homme marié. Alors homme marié s'occuper à essayer moi na nini qui n'a que congé Tony on ne sait pas parce que ce qui Patricia yé bazala ka bongo na Maître Mania est-ce que au commis Patricia zui mwana na ye na France na Lille ake kotika pa ya papa ya mwana wana bo wana bazaka na relation amoureuse te eza normal que non ngana sa ba vie na ngai na ina ke na ngai Belgique tala mwana yo papa asimbi mwana azui mwana allez ce qui peut Patricia ce qui traîne ce qui pas alors qu'on dit on ne sait pas mais bref Patricia a yeti na Belgique na Anvers aye okutana alors alaki loger quelque part. Bakuta na ba mania bakuta na Maître Mania comme c'est doit alors na butu wana tellement bakuta na ki ba dumi ba sali fête nyoso tout donc ma kembe c'est nyoso tout normal et batonda quitter n'oubliez pas dans la période de festivité bonne année zo continuer non boyebi ba ngolais oh basala ba ngolais en fait ba portugais oh ba portugais ba linga makamba boîte ya kosakala ta benga ngo discothèque. Ba moni ke fête na bango ambiance na bango ba kende ko continuer yango na discothèque na boîte de nuit po ba lembi ndaku ba lembi ko duma lemino to ke na discothèque to continuer kuna sans to zonga boye allez fête et continuer ba kembese est-ce que komi c'est que bien on marié Manilson Mania ba benga ka Maître Mania o bozo mona wana moi c'est lela moi sur la tête moi si pendant légitime il y a Maître Mania koto Patricia ba benga ka parti Patricia Sylvestre ba benga ka parti avant na Lille na France ayaki Anvers kaka porta likangu na ye ba mema na boîte de nuit coïncidence ndenge za la kaka na kati ya boîte de nuit wana nzoka mobali ya kala ya Patricia ya parti azalaki pe wana ko duma ndenge na ye da sibino ki bangolais balingaka ko duma fort ye pa le ko duma na ndenge na ye est-ce que comprendre tango siko mobali ya Patricia parti pe abule oh mais wana moni parti ana mobali mususu et pe si ye pe moi jalousie moi mutu ko so abi ah mais comment ça vrai chéri bo ndenge nini petit oyo azobi mala muto ndenge nini alors balobi mobali ya parti Patricia Kala azaba oyo mutu edoka déjà batu o mutu edoka batamola na ba kanif batamola na mbeli basi ba yeba mutu sala bala muté eza kutu parmi ba raison oyo Patricia parti aboyela kiye tangu parti siko talaka ezaki ba mai ba mbenda ise ko taki siko na discothèque na piste ba obina parti azobina sikoyo na Maître Mania likangu na ye. Pour ne pas dire moi si d'ailleurs moi si n'ambala zobina siko mobali ya kala ya parti et ça lié jalousie aye siko na piste au leka soki pas na ko bine soki pas na ko leka a ça le quoi azo tout à siko yo Patricia azo provoquer quoi azo provoquer pour Patricia vrai chérie en sakala talaka ba shungu talaka ba benge rwandaise vous comprenez ba rwandaise pour ça pour ba fingi ba congolais ba linga ba rwandaise ba kufula ba rwandaise c'est ça que ba rwandaise pour ça talaka so ba comparer parti na rwandaise je sais que bien est-ce que commis voilà azo tout à ce qu'on parti alors mobali pe à parti Maître Mania à mon mystique yo tout à moi c'est dans ngeni yo robina ndenge na yote toyebite est-ce que Maître Mania ayebaki ke wana ex ya parti to parti yemoko muta yebaki wana ex na ye on ne sait pas on n'a pas donné de détails biso betra le solo cadre ya pessimiso alors
amoni yango mwa mbilinga maître mana mona yango mwa embrisque koti soki pe ko timbe ba seki wana mobali la kana on sait pas moni ka moi dérangement maître Mania a yebisi parti Patricia Likangu na ye o abutaki France na Lille atiki mwana na ye pa papa na bango mwana tika yesi pa papa na bango ono to bima na biso moni ambrema to bima na stokende babandi ko bima na boîte ta ba bima na boîte na discothèque bakende boye sikoyo mobali ya parti ya Patricia Sylvestre abimpe libanda alandi bango hein po mbende sekota kiti mai sekota lokola mwa menace ka bino boye lo mwa menace boye bike Manilson Mania à sa maître bon on pas cœur à maître pesi kada yo mo mina ngai na oduma soki ata bozala kana ekala bozala citoyenneté à changer à comment ngai il faut respect yo respecter mo mina ngate nini ozo respecter makangu na ngate nini to benga momite makangu ozo respecter makangu na ngate nini ozo respecter suma mate nini allez boye ba maître basaka na raté maître qui maître elle mo pesa kana ring za libanda te pour maître d'être yebi ba maître la ti maîtrise. Si on a la maîtrise, makamwe koyate. Allez, double patte. Maître Mania a beta mobile ya kala ya parti et botou ozo ana patte mbalame ko mbalo wana mabele akweno mabele. Boyebi pa za kile mai mbenda déjà atali mutu ya kwiti nzoka tambola na kanif. Tanga beti nengo akwoi akei babalu tu balbalu kwando kendete. Nzoka o siko shungu oyo ya assassin alamuki siko ya musique kanif la kidiba wana ayemba na baka zu kanif a tie maître Mania na kingo s'il vous plaît na kingo robina ne tala makile sauté. Makila soko ngone on a vidéo ya okolela. Oh makile basala ka boudé to ngani makile kai makasha ko sakarate maître Mania simbia kitina sale moi si abandi ko ganga po saka discothèque libana bazaki moi saka gangi bato bimia simbi ko moi si wana parti tala makile simbi no boko e baby stable lamba akangi siko kingo sika makile bima entre temps on débuté oya kwiti wana mutasaki mbeli akimi peut-être so ba kima ito aro kima peut-être émotion peut-être pas ba ita sa na sa drink pour ce que ça mabela sa drink so osali buzo ba drink si la rade ba na habiter tango agangi ndengo wana to ebite soki ba simba ki to neni me azaki wa tango abengi mbila batu abengi mbila ye mbila tali asali constat akangi bango nyoso tu akangi criminel wana oya tie maître Mania mbeli na kingo aza siko na kasho ala détention ba bakuna pa na détention alors ebembe tonzoto ya maître Mania ezali bongo na morgue ezali na morgue moi si siko makangu Patricia parti pour la team police belge et FCN non yo ko en France bongote il faut ça rendre ça investigation aussi là yango bato ba na France na Lille boko c'est la Patricia parti azonga na Lille a rozonga na te police a essayé à kobima na Belgique te ti banquette aussi là mais police a kangiete aza quelque part et pas baninga na mbila kangiete mais c'est mayo bima na Belgique et ça l'était mais ba kanginde mutu oyo atembeli est-ce que komi te expliquer la vérité ngwana et peut si pas ya ko sakala te tala basi toyo kaka mibali baza ebele oyo bazanga na bango basi est-ce que okolanda ka mobali ya batu siko nani a perte oui c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mon bas qui a yo terre mbala batu mais problème ezali siko wapi tala siko maître Mania atiki moi si na une difficulté moi si au moment zo lela wana moi si na légitime moi si azoko lela bana ba ko la siko a comme si moi si abatu veuve pour rien likolo ya mobulu na ye likoya ko la na makangu on passe à la Belgique te makangu a uti Lille na France aye à Scati frontière pour na koya kolanda kaka porokondo na ndenge nini atayo mo passe ya ko sakana te yango bomoni mwasi wana rekolela bato ebele bakanti oh mwasi na lela portugais elle moko français oh mama na bangote mwasi ya maître Mania nengoye wana alors to ça rabino soki oki information malamu te il faut que tunaka ndeko oya leka ki to tsake pe la télévision na biso alobaki on ko expliquer na bengi bato ya Bruxelles konso ndeko wana azana information vraie te oh to lobio c'est du fausseté
yango wana biso ndenge toyaka na soni te na radio loko tozongaka toujours mpona koéclairci tozongi topesa yo vraie version yango wana soki par exemple ndeko moko abengi yo mais comment est-ce que papa Fiston abetaki lisolo abi maître Mania azali congolais mwasi azali rwandais se consulté ndenge wana azali te papa Fiston azongaki mpona abongisa information grâce na bino balandi ya radio lokole ndenge biso lobaka radio lokole ezali ya biso moko te ezali ya biso nyonso d'ailleurs soki okoki lokole abetaka yango liboko moko te babetaka yango maboko mbale radio lokole ezali ya biso nyonso tu masolo oyo tobetaka ezalaka ya biso te ezalaka masolo oyo opesaka biso tobeta yango mpona kosunga communauté donc soki likambo ezali ya mabe oyo tobeta yango malamu te bozali na droit ya kobenga biso mpona to rectifier. Est-ce que bokomi kitoko voilà lisolo na biso vérité sur liwa ya maître na biso Manilson Mania ou ya maître ayben na kombo ya maître Mania yango wana maître Mania n'est pas congolais azali bongo angolais maman na yende azali congolaise papa na ye azali angolais ye pa lo ba lingala mwandengwa mais mingi portugais mingi portugais kaka nde boyoka siko portugais wana mwasi na ye sikoyo Patricia babengaka ye mingi parti mpona bantime na ye ye pena vrai chungu ata lingala ndambo ya bite me alobaka français po afandaka na France portugais belé lobby to plus tard soki tant permettre to procès permettre bokozwa interview en exclusivité na ye moko Patricia parti ta ozali témoin oculaire tango ba ocha Mania Mbeli a ko expliquer biso beaucoup plus d'avantages. Voilà. Merci na réalisateur à émission Oyo Chris Larise Pelende. Bien assistante naye Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende, la fille à papa script, on script, voilà. Comme si ko vraie histoire, oya komaka histoire, dans la gamine, on a son propre histoire, ça li bongo Claudine Larise Pelende. Nya surtout wana merci peu de sous na maman Rina Rumbi Larise Pelende, o la bongo la coordination ya chaîne Oyo. Ya soki cela ko beta ezali ko banga te benga biso soko bisote komi tungisa mana yo te. Tikela biso audio tokoyoka audio tokolana audio tokobeta lisolo kaka ndengo lingi soko lingi pe to cha audio na webeta tokocha audio na yo soko lingi to cha audio te tokobeta kaka ndenge yo olingi to sala. Est-ce que comprendre c'est que bien voilà tosuki awa merci na Michael Josh sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci na Genesis Hotel moko ba partenaire na biso tokutani prochainement pour la numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là portez-vous bien, santé de fer à tous hein. Chap chap et tchara.